Hello la famille, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir na ba papa. Bonjour, bonsoir na ba maman. Ça dépend, il y a air wapi vidéo ya maman abi et kokomela yo ya bonjour topé ya bonsoir. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, toye du sous lelo pour la solo là pour la partager quand ninge zalaka et to ba toujours que esika o bato bo moibaza et yebanaka parce que to tara nzambe liboso avant nyonso e yaka na sima. Tendre Père, les dieux d'amour, le Dieu fidèle, merci Seigneur, merci Tendre Père, merci l'homme de Galilée, merci Nzambalola, merci Nzambabo Moïna Bisso, au sali biso ngolo, au telemisi biso lisusu na tango pour la partager, Yahweh zala makasi na biso te, Yahweh to recommandé moment oyo sena loboko na yo, zala nzambe yo kotambwisa biso, zala nzambe ko diriger biso, Yahweh mona kanisa papa maman de komasi mobali akozwa libako ya kolandanga pe ba abonné na nyonso, batela kanisa pestana bango na mabota na bango na moment tolingi to partager Seigneur yo ndeza aller devant Yahweh o tolingi to yo ka to partager Seigneur ebota mbuma esala misala na bavi na biso oyo nyonso ezwa kotatola yo te ezala mosika dans le nom puissant de Jésus tosengi nguya na yo présence na yo persistance na ezala partage na biso par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Dieu. Amen. Voilà, ma maman, ma papa, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que tout ça très bien dans ma bota partout et pas yoapi oyo to zwami. Voilà les lots sous toye pour na solo là. Tolobara que soki ezambala no ya liboso ya ko ya vraiment les lots na chaîne ya mama abi en tout cas kozanga te ko s'abonner. Soki eza première fois no ya kolandanga abonne-toi, commenter, liker et pourquoi pas aussi ko partager pour nous permettre peu bande comme souvent ba ko rejoindre biso. Alors ceux qui posent déjà abonné à Kala n'attend union surtout en vidéo ils ont koza raté ko s'abonner ko like kaka voilà ko like kaka parce que vidéo ceux qui ont ba like belé et permettre ka vidéo et circuler bien mais ceux qui ba like ils ont qui vidéo ko circuler bien té omonique et ko za la passe pour chaîne na biso et ça nini et mata parce que tant boya qui ko s'abonner boya qui ko soutenir nga d'une manière ou d'une autre. Donc, like, nabino, commentaire, partage, et ça ira bien. Et nzamba lola, à cause na kobambo la bino. Voilà, tout le loto solo la moukier, mais na sujet oyo, est très important. Sujet autolobela, sujet autolobelaka, et sujet auto ekolobela, et sujet auto kokobaka toujours na kolobela yango parce que c'est très capital et très important. Chaîne na biso tolobi eza libala pe bopeto ya mwasi. Alors ba maman ba papa na lobaka toujours tant tolobi bopeto ya mwasi c'est pas que tolobelaka bopeto ya mwasi parce que mibali nde baza soin non parce que eza mibali ya soin eza pe na mibali ya salité tant toyaka kolobela bopeto tolobelaka bopeto ya ba maman tolobelaka pe bopeto ya ba papa lelo toye kolobela bopeto lisusu ya ba maman parce que tolobela yango mais tokokobaka toujours kolobela yango eloko oyo etindinga na ya lisusu mpona ya kolobela susu sujet na nkola lelo et avant hier na circulé na TikTok na moni na tombé na vidéo moko ya un jeune homme et là ça papa voilà ça papa mais il y a gravité quoi jeune kaka jeune tonton voilà na tombé na vidéo ya jeune tonton wana azolobela salité ya basi et sans vous mentir na okaki soni place nazalaki na okaki soni komona mwana mobali nde asali video ya ndenge wana kolobela ba maman tabusu boloba oui mibali pe accepté baza oui bazali parce que soko kiti na ba vidéo na nga awa na lobela déjà propriété ya ba papa na lobela déjà propriété ya ba maman donc nyonso tolobelaka nyonso tolobelaka et lelo pena na yeko beta société kolobela lisusu ya ba maman parce que komona mwana mobali a se permettre ko sala vidéo pour interpeller na basi pour aloba na basi que basi bozala propre bozala soin parce que bozo dépenser na ba sac ya cher bozo dépenser na ba souki ba mèche ba perruque ya cher et tout mais na bonzoto na bino na kati na bino ba salité basi belé ba salité na kati ya nzoto o mona mwasi makwanza
omona mwasi batashe ozomona mwasi makambo ndenge na nzoto donc nzoto bien te elengi te propre te mais otala ye ana sac à valeur sac à cher otala ye na mutu ana perruque à cher otala ye na maboko ana telefone à cher eti avandi wana rêve na ye ezaka donc baposa na ye donc azaka na eloko moko ya bien ya cher apparaître mpo asala yango bamatala na etu mais oyo eza na kati ya nzoto na ye akogere te akobongisa te akozwa soin nango te. Vous savez maman esaki nga soni esaki nga pasi makasi komona lelo na 21e siècle oyo ère oyo nalobi te na réseaux sociaux mobimba nga moko mama abinde na teyaka to nalobela sur bopeto mwasi non na nga moko te toza ebele oyo bato wapi bateyaka balobelaka mwasi ndenge akoki kozala propre me bandeko basi ntango tokota na réseaux sociaux olamuki na ntongo ozwi telefone oyo wana okoti na réseau okei kota ya bamatière okelanda kote bamatière eza okelanda kote banani baswanaki banani babebanaki baweleli nini likambo nini donc nyonso to wana ntango tolandaka ntango bolandaka bamama bokendaka ta kote moko boye te ke omoni mateya moko boye oyo ekobakiselo implice mateya moko boye eloko moko boye oyo ekobakiselo quelque chose na vie quotidienne on a âme na yo na do okenda donc nayebi te au fait nayebi te c'est comme si réseau yango tokoma osalaka mpona olandela nde bavie ya bato mpona okende kote bamatière eza kote bazopupola bato kote bazosala bato bazolobela bato mabe bazofinga bainsite et tout mais ntango omoni moto azolobela bien na yo oyo ofuti ye mbongo te osaleli te mais na bolingo ya kosunga ya koede tolinga oyoka te tolinga opartage te tolinga kosabone te eza pasi les mamans mwasi bopeto yana basi mosusu otali ye ka libanda botali deja poso ya nzoto na ye otali bomona deja mwasi oyo aza propre mais eza mpe na basi mosusu otali boye libanda ozomona propre mais na kati oza na badoute odute na eske na kati ya nzoto na ye eske azwa soin na ye eske deja ti jeune tonton wana aloba bongo donc cela veut dire que basi oyo akutani na bango donc atali mpena la majorité bapropre te basali te esalaka soni nga nalobaka na bamama même mobali oyo abali yo bwana ye ndako moko soko alobi no likambo asali te ya nzoto ça fait tellement honte ke okoki kozwa ide te akoki koloba na ye parce que soki mobali amoni ke ya sanva papa mwasi na ye akoki kolobela mwasi na ye kopesa conseil kolakisa ye komona ezaka nango eza mabe te mais soki ekomi eloko moko boye ya chaque fois mobali alobaka no oza sali te ozobimisa solo na Jessica oza sali te makwanza na bafese banini non quand même bamama bozomona te ke ezosunga te bomona te ke eza kitoko te ya kitoko te toyebi ke toya basi lelo mwasi nyonso aza na mposa apparaître mwasi nyonso aza na mposa so abimi bamona na perruque ne ya cher bamona ye na sac ne ya valeur bamona ye alati bien bamona ye aza top aza na temps aza tutututututu mais kati ya nzoto na yo mama koma yo mwasi okoki konéglige kati ya nzoto na yo okoki konéglige kati ya ndoto nde eza soki mpe na bamakwanza nde tonton alobaki soki makwanza soki batashe soki banini soki banini non awa na bavideo na nga so bokiti eya na video mo nasala nalakisa mélange moko ya motu kosala mpona baentrejambe parce que eza na basi mosusu baentrejambe nango ekomaka mwindu peut-être soki auti kobota ou soit ezaka monene nzoto so ekomi kofungwama bafrontement ya makolo wana esalaka mpe omoni moto akomi kozoka banoir wana mosusu ezalaka masuba alors soki masuba ekomi kosala o deja banoir na entrejambe se koza sali te parce que mwasi azangaka bapetit serviette te mwasi azangaka bapetit serviette te donc cela veut dire bapetit serviette baserviette no ya mikie boye baserviette no ya mikie boye mwasi akozanga ngo te okozanga bapetit serviette na oboye te mo baserviette no mo boye ya mikie boye okokozanga ngo te mama eza biloko eza très important monde eza ebele voilà nazwi ku nyonso te mwasi akozanga babiloko te parce que neti bapetit serviette aboye so oza nango ata neti nga nasomba yango douzaine nga nazaka na bene awa eza na place nasomba yango douzaine boye nde eza 12 bacouleur alors soki oza ta na mwa bapetit serviette no ya boye mama oza nango na salle de bain na yo okoti ntango oke kopise pendant la journée wana osi osukolaki mpo masuba eyaka nango na journée ere elingi omoni ke oki opise
ozanga kopo na douche te na ye nango te na si nalobela likambo ya kopo wana so bokiti na bavideo ya bopeto video mo eza na lata robe moko ya rouge bokolanda video wana bomona eza na 3 cas de vie si je me trompe pas. Alors soki okoti na douche osali pipi na yo mama soki douche no eza na mai ya kofongola poa ongundu après avoir kosala pipi na cuve eza na badouche. En tout cas, il faut faire la vidéo même dans la douche prochainement dans l'axe. Ceux qui voient na tio wana ebimisa mai pembe na cuve, au bendi yango, au rincer bon mwasi na yo. Oza na serviette no ya mukie bo ya pepele boy. Bangousa sécher là ta sous-vêtement et pour permettre et pour sunga yo que pipi et kitara na sous-vêtement parce que tant on quitte na sous-vêtement zo pola pendant la journée au sali pipi plus de 5-6 fois ozo tangisa ngo wana na kati ya sous-vêtement na yo et ko kanga wana kangi et boti mai coin na siko komi ko kita na ba coin na eziki si yo ba coin yango basi mususu ba sous-vêtement na bino na singa wana ya ndelu wana ya boye wana na singa sous-vêtement na ekoma soki chocolat soki rouge lokwa ba sopeli yango curcuma pona nini o se soignera te pona nini soki uti ko sala pipi na yo odendaka lokwa bidenda odendaka lokwa nina soki yo sisi ko sala pipi no yo wana odendi de lokwa nina ozwi sous-vêtement lati mama omisunga te siko na miti ana so papa eyeli omwe eloko mwa vite fait osani zala nona ke sokola zala nona ke rince omwe ate ke esa soni so baye kozwa yo mbala moko bongo sans pour autant eba obima solo siko biloko wana na biso so banzoto na biso ya ndenge mote yana basi mususu banzoto mosiko yango wana mwasi fo komiyeba mama miyeba nzoto no yeba valeur nzoto no yeba ndenge nzoto ne fonctionnaka parce que biloko mususu autant mususu yo mo ebiteke alors que oza sensible na biloko wana poso na yo nzoto na yo eza na sensibilité na biloko wana une fois que vani mingi ekomi kosondo mikusa omona na se ya ba fesse na se sali batache mo ba pembe ya mwindu pona nini basalite wana basolwa masuba wana basalite wana basolwa masuba parce que ose rinsaka te soko sisi kosala pipi na yo ose sechaka te soko sisi kosala pipi na yo ose opangusaka te ose sechaka te donc ozodenda odendi siko odendi 3 fois 5 fois 6 fois na journée. Après tant on soit sous-vêtement na yo moko oyokani moi soko olata sous-vêtement banda tango ti poko yo motango olongola ngo poki osukola na poko wana otiebo okipe solo ya nite parce que bon moi si na biso nzoto ezaka nango na solo nango naturel on nzambakela mais za ba solo msu yo motango fungoli otala oyoka bo osenti solo wana yo moko koki o supporter te pourquoi parce que pendant toute la journée on nyonso tu yo salaki etikali ka na sous-vêtement etangeli ka wana alekomi ko salo ba noir ba mikusa e banana na ba mikusa tango komo okwanze komo sala bambuma tango bambuma ne komo obomana etiki batage noir yo moko na yo moko tango mitalaka na miroir otelemi liboso miroir na nzoto na oyoka ndeni mama ya kitoko te soki mwana mobali aotelema alobela bana basi eloko ya ndenge wana osentir niveau soni apo bolobaki ya bino mpe mibali bozaka sete mibali mosusu mpe bazaka sete mais yo moko mwasi so oza sali te mobali no mpe asali te mobali akochange te aobonga te seke yo mpo asali te parce que so mobali asali te mwasi aosunga mobali na ye aseke non papa boye te obongisi ye osungi ye de la même manière mpe na mobali mais soki ekomi eloko oyo ekomi chaque jour heure nyonso mama seke mwasi wana oza suna bavaleur te mwasi fo oyeba koremplir bacritère nyonso ya mwasi ya bonzoto ya bovaleur na yo parce que papier hygiénique oh papier toilette surtout tozalaka bapapier toilette oh c'est parce que ezalaka okosala grand besoin na yo okoutiliser yango pour ne pas koluka kosimba yango parce que moto alingaka kosimba salite aza te okosalela yango après avoir kolongola salite na yango mama beta mai na sina lakisa saforel eza wana beta mai tangisa saforel nika sokola après avoir kolongola na papier nini toilette olobeti oluzwi saforel obeti mai na yo ozwi pe nini na yo babe oni petit serviette osécher
kozala mwasi oyo avandaka na nzoto solo te banda ntongo ti nzoto ebimisi yo solo komi solo yo motango ozokitisa sous-vêtement boye solo ndo oyoka basi mosusu ebosunganga mikolo Jessica nanga efungami mikolo Jessica nanga boye mikolo Jessica nanga boye oyebi kozwa soin nango te bo excuse nga kitambala efungwami oyebi kozwa soin nango te oyebi kozwa soin nango te yo moko ozozwa soin nango te parce que yo motango ozozwa soin nango te nani aosunga nani aozwela soin nango nani akozwela soin nango mama soki mibali bakomi kotelema mpo baloba na basi ke babongisa basala boye eya kitoko te eza lisusu kitoko te seke basi toza na biso susu na valeur te tokotelema toloba nini liboso ya mibali tokotelema to se défendre ndenge nini parce que la propriété attire propriété atiraka propriété atiraka e atiraka biloko kitoko atiraka biloko ya malamu deja soki nzoto no kati ya nzoto na oko kozwa soin nango te eza salite elumba solo esala batashe ezobimisa allergique na babiloko parce que otika masuba wana ozotika bagrand besoin wana ozozwa soin nango te eloko te ebongo sikoyo environnement ndako chambre no place oza eza ndenge ekozala ndenge nini video wana nalobi ya émission nalakisa mélange wana soki okiti bokomona yango eya mélange mo mpona kopakola mpona ba entre gens mais bato baozala place oyo baozala na banini baozwa baproduit mosusu wana te bazala na possibilité te osaleli ata vaseline ezalaka partout vaseline esiki mboka te etiki esika te ezalaka partout nga nasalelaka vaseline nasalelaka mélange wana esi bino oyo eza beurre de karité eza beurre de karité ya carotte eza beurre de karité ya curcuma pardon ya carotte mpe ezalaka omonde esili omonde etikali moke beurre de karité na ngai ya curcuma oyo nasangisa yango na huile ya koko omonde etikali moke donc nde eza oyo efo nasomba mpo etalaka monene na beurre de karité nde eza donc seke nasalela yango chaque jour donc nasangisaka beurre de karité na ngai oyo na huile ya koko so botali bien bomona na kati na ye mpe so bomona esali mwa bambuma moko boye wana eza huile ya koko moto esalaka bongo so evandi na beurre de karité mingi nde esalaka bongo donc beurre de karité nanga boye ya curcuma boye nasangisa yango na huile ya koko nazwi yango nasali tia yango nao na mai nasali bain marine et se dissoudre après nazwi huile ya koko lokola ezalaka deya mai natie nasangisi na mélange mélange nanga oyo vaseline na mélange oyo nayebisi bino na video na se wana ba 3 routine nanga donc vaseline okoki kosalela yango ntango oza na vaseline ntango osisi kosokola mama yango na bi baserviete ya mike kozanga yango te ntango osisi kosokola zwaka zala na serviete no unique ya kopangusa liboso na nsima opangusi liboso beti bamai katikati ya makolo na nsima nzela nsima fo opangusa yango na mai parce que soki opangusa yango na mai te omonaki soki osokoli ntango otambola obanda oyoka tiu mikusa epe mikusa wana mpe mingi ezalaka na bato bakataka bapoile ya nsima wana te parceke na nsima na nzela nsima ezalaka bapoile moko wana etelemaka milai bapoile wana ekatamaka fo okata yango alors soki oza moto okataka bapoile wana te opangusaka mai na nzela nsima te après avoir kosokola obanda osufri ka na mikusa na katikati ya bato osenga okwana place bato baza tellement mokusa eleki yo osuluki ose déplacer okende okwana alors que eza bien te wana eza likambuka ya basi te na ya bapapa place wana na ya bapapa parce que na bapoile ya nsima na bapapa na bamama bazanga nango donc c'est que soki oza na vaseline na yo boye après avoir kokata bapoile na yo ya nsima osokoli mai no bien saforel na yo toujours na pointe oza déjà na saforel na yo boye osokoli mai na yo bien oza na petit serviette na yo nazolakisaka exemple ça dépend ya yo moko oyo kozala nango ozo petit serviette na yo opangusi obeti liboso soki omoni ke okoki komélange donc normalement ya nsima mpe na liboso okoki komélange te kota liboso okoki koutilize baoyo ya mikebe wana mpona bamama ozomona wana mpona bamama okoki koutilize baoyo ya mikebe obeti liboso wana obeti na katikati ya makolo obeti opangusi bien okozwa mosusu boye opangusi na nsima apres nini na vaseline na yo opakoli na maboko opakoli likolo wana olekisi na nsima omonaki ozala na solo te okozala na solo te mama bavideo oyo makambo na se na te yango bavideo eza na se yana so boke bomona yango okozala na solo te okozala mpena journée ezosila o boye journée ezosila o boye yo moko ozotala nzoto na ozomisepela
donc oyo nga nasala yango na butu mélange oyo nga nayebisi bino wana ezalaka mpe ezalaka oyo beurre de karité na 3 tubes moko 3 tubes wana toza yango wana bene mais partout bamosusu mpe bakoki ozwa yango na 3 tubes wana tube ya naomi tube ya épiderme na tube ya vert wana donc nde nasangisa yango mpona mélange oyo nayebisi bino wana nde esungaka na baentrejambe epermettre oki baentrejambe no etikala ozala noir te mélange wana nde napakola yango pendant la journée na ntongo so na sukoli nde napakola ya mélange wana alors oyo beurre de karité na huile ya koko nasangisa nde napakola na butu kaka na katikati ya makolo wana nde napakola yango na butu ozomona oyo sikoyo nasala yango mingi te mpo na kati ya mélange wana deja ezali mais ezalaka kaka okau boye na ozalaka na besoin nango donc seke mwasi fo ozalaka na babiloko no moko boye oyo ke ebanda opermettre yo ozwa bien soin na yo ozala na basolo te ozala mwasi moko boye yo moko soki otala nzoto no omisepela ozomilelo parce que tu prends bien soin de toi parce que batube wana place mosusu bato mosusu peut-être bazwa tube wana nyonso te mais kozanga aka vaseline te place ozali soki omoni koza na possibilité ya ozwa huile ya koko zwa huile ya koko beurre de karité mpe ya naturel ekoma nango ata baoyo bamélange oyo mpe ekobakoma nango soki oza na besoin nango nateka yango naya bene lukanga tokosala masolo voilà donc ozomona ke babiloko na yo nyonso to na bahuile ya koko wana nyonso natekaka donc osali babiloko na yo osala babiloko na yo soki mpo moto ozala propre mama vaseline mwasi kolukaka kozanga vaseline te kozangaka vaseline te soki omoni koza moto monene efe ya kotambola frontiment na makolo no ezotutana lataka cycliste bango mosusu balobaka bango bakokaka cycliste te alors soki okokaka cycliste te zala na bamélange no oyo osalaka opakolaka mpona kopermettre ke obebisa katikati ya makolo na yo te ozala toujours propre solo kitoko chic mwasi azwaka contrôle ya nzoto na ye mama mwasi azwaka contrôle na nzoto ne parce que mwasi fo komiyeba oza mwasi yo moko oyebiki ntango ozalaka na nzoto no ezalaka soki ovandi elongi na yo ebimisi mwa bapoti awa deja fo miyeba soki omiyebi deja ke oza moto ya ndenge wana ozalaka soki ovandi mwa bapoti ebimi yo katikati ya po ya miswa kozanga papier mouchoir te kozanga papier mouchoir te donc yo ozala wana kaka na papier mouchoir na saki place nyonso okende ere mo soko mitamboli telefone kuta esi esunga nango biso okozala no kaka na telefone bato bamona neti okome nzoko omitala ebimi deja osali kaka systématique ozwi papier mouchoir na omo osali kaka mwa système mpo yo moko miyebi parce que ozwaka contrôle ya nzoto na yo ozomona ozwaka contrôle ya nzoto na yo oyebi ke ozalaka no mo moto amo bamasebe soki olobi bamasebe donc cela veut dire zwaka contrôle ya nzoto no mo soki ovandi oza na bato osoli obeti mwa systématique donc cela veut dire liboso ya bato présente-toi zala toujours fais-toi attirer nayebi te français yango so baloba yango bongo ozala attirer ozala propre okozanga badefo te okozanga babiloko moko boye te parce que oza moto mais lukaka baqualité ezalaka mo ebele parce que ntango oza na mwa baqualité ebele bapropriété babiloko moko boye donc tu prends soin de toi tu prends contrôle de toi parce que tu te connais très bien oyebi ke nazalaka moto amwa babipoti ere moso navandi nazalaka mwa bamasebe ere mosoki nalobi mingi ere moko mpe zolo nange dégagaka ye moso donc cela veut dire zwa contrôle na yo mama zwa contrôle na yo zwa soin ya nzoto na yo bagomage eza bagomage ekoma otekama nango eza mpe na bagomage naturel oyo moko kokosana nasi nalakisa mpe gomage moko eza bapurification eza wana donc seke lokola bandeko mosusu bakweyaka na bavideo bakokaka kopartage te yango peut-être ezozala mpasi mpo bavideo ezala mpe circule yango wana topartageaka mama omoni message omoni ke yo esungi yo oyebi ke kosunga mpe ndeko xy partagele ye ntango mosusu yo moko ozalaka na ndeko na moninga omona ndenge akoloba na ye te oyokaka soni oyokaka soki kobanga soki nini mais okutani na message partagele ye tindela ye lien lakisa ye chaîne akota s'abonner atala bavideo aapprendre tozwa apprendre chaque jour moto azala kokokaza te tozwa kosebakisa na ka bongo alors soki yo ozwi obakisi basala mpe ke moninga abakisa sala mpe ke moninga azwa mpe abakisa mwasi esengeli azwa soin na ye mwasi alumba aswa mapeka te parce que stick même si tosalela stick boye kozanga noka citron te kozanga ka citron te parce que eloko ya mapeka oyo eza nango nga kutu nde eza boye nasala nango naomelaka nango parce que des fois nasalela yango te nasali na un citron
So na ki osokola na nga na zwi na nga citron na nga na kati divisé par des cube na se atolo awa likolo nasali citron na nga déjà so nasali citron na nga bongo don na akale omona pe ntango mosusu 2 jours 3 jours nasali na nga oyo te jour na omonaki ntango mosusu nayaki kosokola mo nde ezalaka mo ozobima oyebi biso bamama mumbongo ozobima okoti osukoli naposali citron osi obeti boye oleki nzela mais ata nasali yango te soki déjà nasalaki citron na nga 2 jours 3 jours pa okoyoka nga na swa mapeka te na natan wana te ero swa mapeka ayaya swa mapeka ero na mwasi te esimba te zwa soin na yo okozanga no yango te ezalazala nango citron mpe eza nango wana mponga kutu bajour mosusu nazala pena so pena kema pena boye nasokoli na citron to nasisi osukola na zio mosusu nabakisi bajour mosusu mpe nasalela na yango bongo nasalela yango bongo so nasisi mpe wana alenga wana mpe na mo basudusudu na ngai ale ayebisanga sikoyo okoyokanga soloni okoyokanga soloni mpe ana vandaka bo bando okanga sowa mo bwa mulunge ya mapeka ya munoko ya kuna ofongola boye opanzela papa boye mwa odeur moko boye bimi te oyebi deja na moment ya bacaresse ntango ozosala bacaresse na papa mwasi na mobali na se kuna basi basécrétion ebimaka alors basécrétion wana ntango ezobima soki eyekuti solo ya masuba soki eyekuti solo ya kuna esokwama bien te alo na bawana ntango sikoyo ekoma papa mata yo alozi yo mitandi oyebi solo ekodégagele motu mpo aza yo boye tout droit sikoyo ntango akodégage solo wana oyebi solo ekokota ye bamama oevite okutana mobali mosusu ya malamu aoloba no mobali mosusu aokimo aza na wana masakima yo mpo anini yo dégage solo ntango yo tala prenez soin de vous les dames prenez soin de vous évitez solo na nzoto nos évitez so mapeka ya munoko ya zolo ya évitez so la Jessica évitez so la sima kuna évitez zwa soin ya nzoto na yo mama soki mibali bakoma otelema baloba boye mais c'est grave mwasi azanga bapetit serviette te mwasi azanga eza biloko toza nango ata combien eza nango mo babiloko ya boye zaa nango yo koma okendaka kosuba mpo osali bidendadenda sous-vêtement na wana ligne wana esekoma lokola basopeli yango ma ya kirkima ebi kirkima mpo elongo ezaka mpasi soki oyebisa yango olata yango na katikati yana yo mo ozaka moke ovandi kyoko otengami kaka boye mpo kwanza mpo anini mpo otangisaki badoo na kati ya sous-vêtement wana ale evandi ekauki ekomi soki okocubacuba yo ekomi osala mokusa apres nzoto no boye noir eboyeboye te les dames prenez soin de vous kozwa soin ya nzoto no kaka mpona mobali te koloba kaka te kena zwa kaka soin na oui ça fait partie mais d'abord c'est pour toi-même mpona nzoto no mpona valeur na yo moko na mpona dignité no mpona valeur na yo moko nani mpona yo moko nani après papa ntango azali ya bacomplément ya banini esalaka mpe kaka bien mais yo olobaka kaka teke nazwa nzoto naa nanga célibataire naa nanga na mobali te nde naoka balangage mosusu nasokola mai ya pokwa nalala na mobali naolala nga moko nasokola mai ya pokwa pwani ezalaka balangage ya bafemme essentiel ya bafille essentiel mutu soko azwa soin nzoto ne mwasi ntango azwa soin nzoto ne azwa soin nzoto ne mpona mobali te azwa soin nzoto ne mpona valeur na ye moko ya bomwasi oyo aza nango yebike na mwasi na bacritère nanga mpo nazwa soin nzoto nanga mpo nabongisa alors yo ntango olobi ke mobali te eza na sens te eza na sens te mpo loba mpe mibali mpe bazalaka sa te wi bango mpe baa na part na bango mais lelo toyei kolobela bamama lelo toyei kolobela ya biso les dames prenez soin de vous oza mwasi luka mo babiloko no ya mike mike ozangaka te mwa wila koko place oza so oza na possibilité ozala nango wila main douce oyo ni vaseline ye kutu moninga malamu mwasi ako ozanga eloko te osuka solo na ye kutu kaka ya pamba soko otie solo na ye boye ya pamba donc bina file solo ne kaka ya pamba o sikoyo osalela esukola donc yo mo ntango otangisi ye ozosokola ozosentir douceur moko boye na nzoto no ozosentir donc apres osilisi wana bien séché zwa vaseline ou bien huile à coco ou bien huile à main douce pakola mama vanda sikoyo
hein? Vanda lekisa soki iner dita soki comme minyukuta soki oyo kasolani na nzoto na oko s'apprécier yo moko mona que je suis une femme de valeur. Et ça que faut zaka na ba millions, faut zaka na ba mbongo so nini okota ka ba maison cosmétique à cher, ba place à cher, au soma ba bloc. Non, quand ya mukie wana mama, tu prends soin de toi, tu te mets en valeur. C'est ça le plus important. Vraiment, les mamans, tout bongisa et ils allaient bien. Partagez le message, commentez, likez, s'abonnez. On a la vidéo prochainement. Bye.